Yeah. Number 11. Yeah, 11F. It's on the right hand side, okay? Thank you. Cinématique, imagine. 11F. Genève, Switzerland. Atterrissage forcé. Yes, aux Ankolo, de quitter Genève. Ah voilà, Genève. Switzerland. Bande Bobatali, Boza déjà pour se faire belé, Bomoni, image, na comment qui déjà Genève depuis lobby, et si kaba mbibiso kitoko, en réalité, batumususu ba beninga, ba que batindi ba namoni ba message mususu na yaki réunion à Katumbi, ba futa kinga mbongo, non, ngai na komi les 4. So botali bien na la billet moko zaki ya KLM, mususu zali ya EasyJet, donc so talibé ba billet na meza les 4, donc bato basomi on peut baza vivant les ali bato oyo nzamba tianga na bango to sambela ensemble bana la moisson mondiale bana Sentinelle TV nde ba invité nga na kozala na mo ba ville belé na okeneti na biel mardi, donc vendredi jeudi tozala samedi na zongi ezali na notre premier contact au fait na yaka Genève mingi na kendaka ti na bamboka mosusu ba Zurich ba wapi na kendaka même pas ba vieux féroce kuna na komaka, donc naza vraiment moi na Suisse eza mbali bosona te na yaka mbali belé. Alors awa to pamboli ba ndeko nyonso ba yambi biso ba to pamboli ba to nyonso baza na contact na biso ba to nyonso ba sepeli pour tous ala awa na Suisse na Genève ba to nyonso surtout oyo bazo ko soutenir biso pendant ba séjour na biso awa na bisa bino to sala une semaine. Samedi nous sommes à Manchester et je crois semaine autre bandakuna nous sommes à Paris pour 3-4 jours après la zongi toujours continuer Moussala. Alors lundi nous sommes beaucoup plus sur la prière. To bandaka semaine la prière nzamba bateli biso semaine momimba. Alors et bande la semaine beto kabaka ngo kati na nzambe. Sorry batebele balingi bénédiction nzambe balingi kopambwama balingi bayebama batomwama mais bazwaka temps ya kotika journée to semaine pa nzambe te. Alors nga na tuna bato ebele niveau na yo mapamboli na yo to bénédiction yo za na mo niveau à santé na yo prospérité na yo ils ont dépendre na semaine osambela combien de fois ils ont dépendre na ndenge o bandaka semaine na yo eza bato mosusu babanda semaine na kwiti basisi on na kwiti. Ils ont battu sur la semaine na kotonga basisi na kotonga. Ils ont battu sur la semaine na koswana na kokanela bato basisi na kokanela bato. Ndeko na ngai prière est très important kotika journée to semaine na maboko nzambe ezaka bien. Yango chaque lundi to yaka vraiment 20 minutes kobondela kotika nyonso tout et pas na maboko nzambe. Alors toujours que nous yemba ba o bazana biso branché na biso bazo yemba pe soko yebi nzembo yembi na biso mon côté ako kanina yo mon côté ako kanina yo solo mon côté ako kanina yo Masia e mon côté ako kanina yo
O nganga moko te aza lokola yo. Marabu moko te aza lokola yo. Solo moko te akokani na yo. Masia e moko te akokani na yo. Moko te akokani na yo. Moko te akokani na yo. Solo moko te akokani na yo. Masia e moko te akokani na yo. Bobele yo Yahweh, bobele yo. Oh bobele yo Yahweh, bobele yo. Bobele yo bobele yo Yahweh, bobele yo. Oh bobele yo Yahweh, bobele yo. Mosusu te Yesu, mosusu te. Oh mosusu te Yesu, mosusu te. Mosusu te mosusu te Yahweh, mosusu te Yahweh, mosusu te Yahweh, mosusu te, mosusu te, mosusu te Yahweh, mosusu te Yahweh, mosusu te Yahweh, mosusu te. Bobele yo ozali mozalisa likolo na nse, bobele yo ozali nzambe na banzambe, ozali nzambe obatela kotombolaka, nzambe oyo akatisaka bato biso pepe bisanga, nzambe oyo amemaka bato na bampepo, na batrain, na bavelo, na makolo, na bamoto, na bwatu, azwa na yo lokumu mpo aza nzambe malamu. Kumisama na yo, sanzolama na yo, netolama. Soki obateli te nani akobatela, soki otomboli te nani motomboli. Kombono Adonai, kombono El Shaddai, kombono Elohim, kombono Yoshua Amashia, yonde nsambe malamu, yonde mokeli na bakeli, yonde mobateli, yonde motomboli, topesi yo merci. Pema no fele yo mtopesi biso, kimia yo mtopesi biso, sante yo mtopesi biso. Bao ba okunda bango lelo toleki bango lelo kote. Bao bakundaki bango lobi toleki bango lelo kote. Bao bakokunda lobi pe toleki bango lelo kote. Kumisama na yo, netolama na yo, nzambe monene, nzambe mobateli, nzambe motomboli, oza nzambe malamu, oza mobateli motomboli. Kumisama na yo yawe, netolama na yo, mokili momegumba mela yo, mokili momenetola yo, mokili momesanzola yo, yo mokeli na bakeli. Wuta oloba que la terre soit et la terre fit. Wuta oloba que la lumière soit et la lumière fit. Wuta oloba que toza nabo moi toza nabo moi. Nanyango akoki kobotola biso na maboko na yo. Mokote akoki kobotola biso na maboko na yo. Oyo opambola, otombola, obatela, opona banda kutu na ntobotamaki te. Oza nzambe malamu, oza mobateli malamu, oza motomboli. Yo oyo ozo fongolela biso ba porte, yo oyo ozo bakisa biso ba famille, yo oyo ozo pesa biso élargissement ya famille. Tala sika nazali pa papa JC, baza famille oyo ya nzoto te ya molimo, obakisi famille partout nazo tambola. Okomisi nga na bandeko un peu partout ya ba couleur nyonso, ya banzoto nyonso, ya mikolo nyonso, po oza nzambe malamu. Zwa na yo lokumu, netolama na yo, sanzolama na yo, nzambe na bomoi, nzambe malamu, nzambe mobateli, nzambe motomboli. Kombo na yo Yesu, kombo na yo kombo na yo Yahweh, kombo na yo Yahweh, kombo na yo Yahweh, kombo na yo. Mimonisa Yahweh, mimonisa Yahweh, mimonisa Yahweh, na oyo bazoluka yo, mimonisa Yahweh, na bana na
tomona yo Yahweh na ba problème na biso tomona yo Yahweh pesa yano Yahweh na ba problème toza nango pesa yano Yahweh na mikakatano tozoleka nango tomona yo Yahweh na ba famille na biso tomona yo Yahweh na bandako na biso tomona yo Yahweh tomona yo Yahweh tomona yo nabenga yo nzambe na ngai nabenga yo nzambe nabenga yo nzambe nabenga yo nzambe nabenga yo bacholi pe mingi o baseki pe mingi papa yako salai papa kita tumona o sembola loboko papa tangwe koki papa yako sala papa oh papa oh papa oh yakai oh basusi eleki motema pasio solo basusi eleki motema pasio utatobelela yo ata eyano te mbula zomi ekoki papa kitisa nzoto o yaka papa sala yaka o ba chagrin eleki motema pasio o ba chagrin eleki motema pasio utana belela yo papa anote bambula bonyeleki papa pesa mokanda o yaka o yaka kolo toye liboso na yo yo lobaki ete ba oyo nyonso tu bazali charge bayepa na yo okopesa bango biyano na semaine oyo tobandi kolela mpona bandeko ebele 10 ans 15 ans 5 ans bareconnaître ye te mokanda eza te ndako ya te aza bloqué kolo spécialement bawana oyo bazolela oyo bazozanga mikanda oyo bazonyokoma na bandako ya bato oyo bamisusu bazolala na balabala bauta Afrique baboti bakufi bandeko bakufa moye bakende otala ta place bakunda bango ya te po mikanda eza te yawe na mawa na yo yo lobi ete boya na mikumba nga na kopesa yano susi na biso ya lelo priere na biso ya lelo yo tala regard na bato bazotala badossier na bango baofficier ya immigration oyo bazolandela dossier moko na moko oyo bayebi yo oyo balelaka oyo basambelaka na biso oyo bakwayaka na yo sembola loboko longola bachagrin na bango longola basusi kolo na ngongo oyo eza na bamisusu baza kokangama na badetention bamisusu bakozwa baavion lobi na mawa na yo kende kobimisa bango oyo esengelaki bamata avion lobi kolo na miracle na yo kende kotouche oyo bavoka oyo bazolanda baofficier oyo bazolandela dossier wana meme bapilote baboya koembarke bango kolo justement biso tozobelela yo parce que yo za nzambe na bomoi mboka na biso Congo eza occupé tokimi awa po tozwa protection toza na posa loboko no mobali na bomo ya oyo bazolela na bomo ya oyo baza kotelengana na bomo ya oyo bazwi eloko te zwa na yo lokumu tonetoli yo yawe tosanzoli yo yawe tokumisi yo nzambe na bomo nzambe malamu bien aimé tozokende obondela so pour la deuxième fois pour na deuxième sujet na biso toza na bato ebele baza na bacouple babalana bapesa mbongo makambo ebele nyonso basala me bamisusu baza na expérience ya mabe 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans bebe aza te bazotiola bango bazofinga bango banyokwami
basi oyo ya ndumba bazozwa bazemi bazobota kasi oyo babali mpona nini bazobota te yawe na loboko no ya mobali etelema ekende kobuka nyonso oyo ezopekisa basi oyo babala babota nyonso oyo ezopekisa baoyo balukaka elongi no babota kolo soki eza na botel ezobelela bango na bandako ya maboti soki eza na botel ezobelela bango na bakommunauté soki ezali na baeglise bakendeki kosambela biloko baliaki dedio mort ezoreklame bango makilano etangaki na Golgota ekita ebuka bakala edelivre bango bao babotaka te bazwa bana baya kotémoigner na nzela na prière à lundi tozwaki bana na nzela na prière ya sentinelle tozwaki bana na nzela na prière na proverbe tozwaki bana nzambe alola Yesu Kristo asali loboko no mobali likolo ya bomoi na bango loboko no mobali likolo ya bacouple oyo ebanana oyo bazoluka elongi na yo visite bango visite bango visite bango nzambe na bomoi nzambe malamu zwa na yo lokumu mpo oza nzambe monene mpo oza nzambe mobateli kumisama na yo netolama na yo nzambe na nguya bien aimé touti kobondela mpona badossier ya bato baza na baproblème ya immigration na baproblème ya kobota ezali vraiment baproblème moko capital na mboka poto sans mokanda mwayo progresser eza te sans mwana okoyoka mpe esengo ya libala te mais toza na basango touti koyoka sere na biso Claire Andon soki Andon oyo apesaki batémoignage ke azalaki oyo aza kosala baémission sur mwasi akosemakie te mwasi akotia bafausse couche te bafausse cheveux te mwasi akotia baperruque te sere wana auti kokufa na Nigeria eloko oyo ezali mawa mingi etike nga mpe epesi nga mpasi mpe revolte nga yali ke sere autaki kobala Nigérien moko quelques jours après mariage sere wana akufi mpe mariage wana elateli oyo balataki na mariage wana balataki ba rouge rouge neti ezalaki mariage moko bazosacrifie sœur sikoyo bino oyo nauti koloba likambo mpo toza na priere balobi molimo na nzambe soko yambi Yesu molimo na nzambe wando taliso makambo Gehazi ake kozwa mbongo ya Naman prophète azobise ke molimo na nzambe talisi ngai na monaki oyo lelo bafo bapasteur na bino bazobima nango esprit soki nini ya Melchisedek babimaka na nzoto ezaki ndoki baosala mutu oyo ayambi Yesu akoti na kati na ye esprit ya nzambe eza na kati na ye lokola nzambe aza omniscient omniprésent ye pa komi lokola nzambe sere wana azalaki mutu ya liboso akoyebisa bino ke akendeki na lola abetelaki bino masolo biso masolo ya paradis ya lifeloki etu mais asuki ndenge nini koma ye mutu azalaki na connaissance to na révélation ya makambo minene ndenge wana ake kosuka babali ye na un sorcier mpe basacrifie ye na mariage balati rouge rouge ye mpe azokende lokola ntaba mpe lelo akufi sikoyo tolobaka eleri ye akufi esaki elola non mutu andenge wana liwa ndenge wana ekolakisaki ake elola te kokolakisaki bien sûr akozala azwaki révélation ya nzambe mais ayaki kobakisa parce que lelo ekoma nini so mutu akutali kaka na nzambe nzambe abengi ye proverbe présent olozela ndenge Samuel alobaki nasala nini yo lokola nzambe mutu abengi nga alinga mona komobule lokola nzambe abengi nga seke azotinda ngai funa tambola monde entier naki kosala baconvention bato bapesanga bambongo nabendabenda bambongo nasomba bandako tu okomi muyibi okomi Gehazi okomi voleur soki nzambe abengi yo asolo fo yoka directive na ye alingi nini mpo mosala yango eza ya tata na yo te ya tata na nga te ya koko na biso te eza ya nzambe okoki kosala te na motuna olobi lokola nzambe abengi nga donc alingi boye non bato ebele nzambe abenga bango ya solo mele nzambe abengi bango le bayoka directeur ya nzambe bayoki Satan parce que Satan alandaka toujours baoyo baza na nzambe
Balobi, le diable rôde tout autour de nous comme un lion. Diable au petit côté. T'as la serre, après c'est ma prophétie, à l'obélement, ma lola, à l'obélement, ma boy. Après, il y a moko, à bungi na ermoka comme pasteur ma bé, à comme prophétesse ma bé, à comme mbikoudi ma bé, et à quelque souka mariage, balati rouge, le kola bonganga. Est-ce qu'azaki na révélation? Est-ce qu'azaki na bonzambe? Bien aimé, na ina kebisayo. Mikolo ba témoignage comme belé. Oh, ngana zaki deuxième bureau ya Satan, ngana zaki deuxième bureau ya diable, ngana zaki 15e bureau ya nguma, to botana nguma bana, to longola ba zemi na ba ngando. C'est bon. C'est bon, Bible c'est ce que so longoli zemi na ba nguma, to botaki na nguma comme pasteur, comme prophète. Faut les canaux de délivrance. Les lois besoin na oka batu bazo kanisa un grand pasteur za oya bikisa batu, oya bondela ka batu bazo kweya, oya sa ba miracle. Or Bible so na tanga suka bateau bazo sala miracle Satan kuya akosala ba miracle na manière à séduire même ba Eli. Ta la serre na biso clair so clair oyo ya bikolo azaki mutu azaki voyant je crois a monaki makambo ebele mais ye moko na suka akoyi na mutambo wana. Bible zo ba mutu moko akosa bino te ke o Yesu azali awa o Yesu azali bo ba biso boyoki bato balobi o Yesu aye koto Yesu aye koto bonima bato te et puis bo éprouvaka l'esprit na loba même nga o nazo teya nga o nazo loba fu bo checker ngai fu bo sala double check fu bo tuna nzambe est-ce que azali ya yo to azali yo te parce que na ngonga oyo ba fo ba komi ebele tala ndenge bazo suka mosusu bozandi ya bolamuki o pasteur alongwe Brésil ake kokufa na Angola. Et puis pasteur wana so botali bien eza na pasteur moko azaka na Angleterre na Leeds azaki prophète azaki évangéliste amadi grade akomi prophète atikala kopesa ta prophétie moko te asala ni ba vanti place akenda amonaka ndenge nga nazopesa ba trophée ya yiba ide wana koma soka pesi o trophée na bible nani na diplôme suka nango eza o sala accident okufa. Comment muto pasteur à 36 ans alongwe na Brésil à côté ya Angola akufi à sala accident. C'est-à-dire que ça na bato belé ba simbi ba pacte surtout Brésil, États-Unis, Lomé, Nigeria, bato wana baza trop dangereux. Ba pasteur moko trop dangereux même Cameroun. Na Côte d'Ivoire ba pasteur bisimba simana Congo et comme parmi ba mboka o ba pasteur belé bazo travailler na misala Satan. Alors ndeko nanga Satan aza déjà na kati ya bergerie et c'est ngeli to keba n'importe qui a tio mutute maboko na mutute n'importe qui o pese mbongo te o asengo mbongo te so moni mutu olobi ozana problème à prière olingi délivrance olingi bo azo taxer yo mbongo azo senga yo mbongo azo biso sala boy futa boy sala boy elingo la sake azan esprit ya Géasi azan esprit ya muyibi azali escroc oyo azan agent 10 les voleurs ne viennent que pour détruire égorger mosala na nzambe za ofele peut-être okosombela nga billet okopesa nga lipa na ye na ndako no na le na komela mai mais na ko senga o facture te yo poko senga facture te soko za beni olobi ko kopambola mosala na nzambe e outa na motema na soki pesa te lipa mai ya pamba et so ekoki po vrai salaire un vrai serviteur salaire à solo azelaka pa nkolo o atindi na bilanga azelaka pa ba brebite yango bomoni nazosala conteneur ya biloko ya renopesa babola po bato ebele bamona ke tozo travailler to lobaka na maloba te mais to mutla pe misala bomona ma conteneur ya bilamba conteneur ya biloko bazoki kabela babola parce que Bible ezoloba mosali na nzamba solo alinga komona pasi te alinga komona ba oya ye ba nyokoma te yango na Nazareth manifesto na Luc 4 16 à 18 Jésus-Christ là à côté na temple ake kofongola buku ya Isaïe 60 atangi alobi l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs. Un messager, un pasteur, un serviteur de Dieu, message naie et un objectif number one ko délivrer ba captif. Ba anglais ba ko set ba
banani free ko set bato bazana ba problème free ko délivre bato bazana ba problème ou make bango ba se sentir free. Alors l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que tu sois libre. Liberté et un esprit na parole pe na misala. Sœur na biso ba sacrifier akende ko bala sans discernement. Akabona déjà dans Nzambe mais azaki ko continuer ko tia makelele na ba YouTube. Alors dimanche lelo nzamba pambola bino lobi bolanda breaking news en direct ya mboka Genève place Nazali. Nzambe nanga mona bino, Nzambe nanga zana bino. Merci pour na bandeko nyonso. Numéro nanga ya contact na Genève ezana C. O nous surtout azana posa nanga mwana na Nzambe politicien Nazali abenga to kutanto solo. Merci. Bonne journée. Yesu azan Nzambe.